Paris la défense y a fait régular, reporté, annulé ou bien suspendu, point d'interrogation, ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Communiqué moi ça va circuler et pas wapi, ils allaient vous informer batu, ça email, ok? Ils allaient vous informer batu, email confidentiel et fouillé. Alors, ils allaient vous informer batu que concert ils allaient annulé, ok? On a deuxième position, na komba kofi pe ninge koti na kati tout ça, ok? Alors na première partie, na première position, il y a vidéo oyo, donc toza kota la visite na ngai na 5 sites internet, ok? Na 3 sites, ils allaient épuiser, et site moko message za clarté, donc oza incapable ya kosomba billet, ok? Et site moko yango des catégories kaka nde eza épuisé, mais nde sikoyo ba catégorie mususu okoki kosomba billet, ok? Alors nga la préféré nazala na camp ya bato oyo bazali convaincu que ezali sold out et bato baza kosepela baza kozela donc information officielle ya sold out, bon et ekosalema tango ba billet ya ba site nyonso esili comme site moko zoteka nanu, bon moyen célébration en sold out salima ezali te. Nga na préféré na garder attitude wana au lieu kozala na attitude ya mawake, donc veut dire concert on dirait kozala nango te, omoni. Alors suivons ma visite sur les 5 sites internet. Ticketmasters.fr, ok, awa bakomi nini balobi nini, bon na tape ferigola pona kende esika nakoki nasomba billet ferigola na lancer recherche na ngai na ticketmasters.fr, 2 événements trouvés, ok. Sur les 2 événements moko ezali alerte et ya événement ngo ya même événement mususu ezali esika ya ko réserver na fini esika ya ko réserver na koti na site ticketmasters.fr, ok. Na koti ti esika o na koki na réserver catégorie platinum 1 épuisé et catégorie platinum 16 yango pe épuisé. Les autres catégories ezali nanu possible kosomba ticket awa na ticketmasters.fr. Na suka kaka na site internet moko oyo te na kendeki na 5 oyo ezali site ya liboso, il y a encore 4 autres sites, ok. Alors Paris la défense arena bango awa bakomi eloko te, oza incapable ya kosomba, mais bakomi na bango eloko te, bakomi na bango épuisé te, mo constate kaka ke non oza incapable ya kosomba, ok. Voilà, donc possibilité ya kosomba ezali te, mais bakomi épuisé te, ok. Voilà, alors tolongwe Paris la défense tokei mbala moko na Cultura billetterie, ok. Voilà, awa bakomi pena épuisé, ok. Voilà, donc Cultura billetterie epana bango épuisé, etikali des sites internet, ok. Voilà, épuisé, ça c'était Cultura billetterie. Tukoti siko na Fnac spectacle awa eza ko mimina déjà na application, ok. Na kati application, bon actuellement indisponible. Concert à faire rigola actuellement indisponible, ok. Voilà, alors c'est bon, on continue, ok. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ici? Carrefour, ok. Voilà, Carrefour spectacle awa, bon bango pe bache pena épuisé, et voilà, donc possibilité à kosomba ezali te parce que c'est épuisé awa na Carrefour spectacle, ok. Faire asali sold out ou bien concert ezali annulé, bon, et oui, peut-être le 15 novembre
24. Voilà. 39 000 et quelques ezali wana, ezali numéro client. Ok? Ezali numéro ya ticket qui est ticket numéro 39 000 nanana. Alors, ce qui peut aller bien, ils ont 39 000 et quelques T, ils allaient 397 000, ok? 397 000 et quelques. Money, donc voilà, c'est interprété comme si Moutou Asombi, bon, billet, ticket numéro 39 000, ok, par la défense peut accueillir plus ou moins 40 000. Bato baza ko interpréter ticket oyo bongo acheté le 14 novembre 2024. Mais eza bongo te. C'est juste un numéro client. Ok, voilà, ezali numéro ya billet ningi zala na Congo. Tout ça que bon, ticket ba billet bani de 1 à ce qui peut ningi ok, wana ezali numéro client. Et donc voilà. Voilà, alors comme ya Kofi Ekoti, ok, motif désaccord entre l'artiste et son équipe et les producteurs concernant l'invité spécial qui est Kofi Olomide. Ok, alors voilà, donc ezali argument moko qui ne tient pas vraiment debout, mais bato misusu ba croire yango. Ok, balobi te que désaccord entre l'artiste et donc la salle Paris La Défense concernant l'invité Kofi Olomide. Non, balobi bongo te. Balobi l'artiste et ses producteurs. Omoni. Alors désaccord en oya osalima kaka tango, donc veut dire makamnyoso, donc veut dire carré, tout ça ba billetterie efungwama banini. Donc emonana que c'est trop tard. OK? Alors liste ya ba invité bon, voilà, na évité quand est-ce qu'il faut couper sa liste ya ba invité, ou bien flexibilité ya ko bakisa ba invité mususu ezalaka ou bien ezalaka te na ba événement, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Omoni, mais si c'était Paris La Défense nde mutu elingi Kofi Olomide te, bon, en tout cas faire abeti Adidas sans Mark House, et voilà, donc bon, kobeta sans Kofi et kosala ye nini, déjà abetaka avec Kofi te na ba événement ebele, il était invité spécial na Adidas, et voilà, donc eza obligé te Kofi azala po concert Simba. Omoni, Kofi azalaki te na Stade des Martyrs, Weranson pe azalaki te. Omoni, esimbaki, voilà, lelo tukoma otala fere na attitude mususu ezali bon, logo oyo quelqu'un avait mentionné na ba site polémique et batu ba considérer yango, alors yango ngai pe na traîner moi muke là-dessus. Côté siko dossier a communiqué au ezali ko circuler. Nous attendons la date officielle d'annulation de la production avant de pouvoir communiquer au voilà, bato basomaki ba billet VIP na ba billet normal. Date officielle ya annulation ya production. OK? Alors voilà, date officielle et annulation, ezali tango bino bo conclure, bo découvrir que le concert doit être annulé. Date officielle yango wana. Omoni, donc c'est ça. Alors soki siko ezali date ya donc o ba reprogrammer concert yango. Bon, tout le monde a pe que concert annulé, nouvelle date et yebani nanu te.
omoni, mais tout comme peut conseil coquille à la annuler et vous préférez vous pesa batu message yango avec une nouvelle date en même temps pour voilà et ça la peut bah toi capter message donc facilement omoni ba ba sombi na noté bon ba sombi yango parce que ba yebi nouvelle date ba sombaki déjà bon bah découvrir une nouvelle date. Donc c'est un peu ça. Alors véracité à email oyo bon donc na ba level déjà il y a bateau batinelaki bango email amo pour fuiter bon ezali très improbable. C'est très improbable et fuité mais tout est possible. OK tout comme peut ekoki ezala email pena ya vrai te ezali mutu atape kaka et voilà à faire circuler yango bon na minute oyo yango ezali accepté par plusieurs comme donc email ya annulation ya concert. OK na lundi ba live ya bagolois bon voilà ba live oyo bato bakotaka ebele yango bakataki déjà na ba live oyo nakutaki bato babandaki kodebattre mwa makambo na bango misusu omoni ouais na ba live wana okozwa indication par rapport ya attitude na bango donc la plupart bayebaka déjà vraie information bazalaka na vraie information et bareleyaka vraie information wana indirectement sans le savoir ou bien à travers les commentaires peu au côté on a déjà vraie information il y a ce qui va se passer donc c'est un peu ça côté on a pena naza nana détail pena nana véracité il y a ce qui se passe OK sold out peut-être et puis mais s'il y a nyonso penate donc baza na stand by avant babanda ko fêter bagolois tout comme peut bon eza pena annulation mais voilà donc date officielle wana yango nde esalinga mwa buluye que motif ya annulation pe ezali te nous attendons tout ça c'est bien mais bon eza annulé pourquoi yango pe ezali donc ezali mentionné te alors ba congolais épuisé baza ko interpréter yango comme suspendu. OK bon na pareil la défense arena kuna place ba komi eloko te ba congolais baza ko interpréter yango pe comme suspendu. OK voilà alors siko côté oyo mélange à épuisé na ba ticket disponible ezali tokoloba nini on ezali ticketmasters.fr omoni peut-être yango nde mutu eza pena na clé ya sold out ya événement oyo une fois de plus nga la préféré ko garder attitude wana ke événement esali sold out ole ozala na attitude ya faire donc voilà à embrouiller biso pamba omoni c'est ça. Ben, je m'arrête ici. Tant que tu as précision, je serai parmi la première personne. Yako Mimilayo, nouvelle. Wana. Merci beaucoup et bye bye.